soyez les bienvenus dans le monde Nabiso. Donc, beaucoup belle ami tout. Biso dans la biso qu'on soyez les bienvenus dans le monde Nabiso. Donc, beaucoup belle ami tout. Biso dans la biso qu'on soyez les bienvenus dans le monde Nabiso. Donc, beaucoup belle ami tout. Biso dans la biso qu'on analyse na bango normal. Comme ba demeure, on a ba demeure au sala analyse non normal. Mais le lot comment on peut sa position puis na comment demeure au journaliste comme warrior. Mais na ki warrior peut zaper ma bête parce que ba ken pende bazawana bazapi bazaba warrior. Mais ba pe na ba ninga ba défendre makam na bango. Ozo comprendre. Kolingate au sala likambu, boba mona ka yonde oya na ebite so demeure comme président ba warrior. Na ebite oyambi mutu. Oui, na téléphone pour ba sola ayamba ser na bisonana. Mais makambo oyo tam analyse na bango normal. Comme ba demeure, on a ba demeure au sala analyse non normal. Mais le lot comment on peut sa position puis na comment demeure au journaliste comme warrior. Mais na ki warrior peut zaper ma bête parce que ba ken pende bazawana bazapi bazaba warrior. Mais ba pe na ba ninga ba défendre makam na bango. Ozo comprendre. Kolingate au sala likambu, boba mona ka yonde oya na ebite so demeure comme président ba warrior. Na ebite oyambi mutu. Oui, na téléphone pour ba sola ayamba ser na bisonana. Mais makambo oyo tam so ina loyenge e matisao e kitisao e bele to mona ba na ba fuité si ba vanda lelo e bele pe ba sa ba 10 ans kombo pe zate na YouTube. Pour anini pour na moindre bêtise amukeka bo kitisio. Donc il faut bon gérer kanaï. Nazalata petit poussé na retrouvé nzela okenda kiwana e nanani nanani nanana nanani nana nana. Voilà, donc merci beaucoup Alain le DCVG. Na trop hein. Bolingo ya tala tala e yoka baninga ezali bolingo ya risque trop. Une fois par terre ada bombole basuki nazala tando ya président ya mwasi ya président te nazala tando ya mwasi ya président na retrouver nzela yoke yoka ndenge si bapesa yango soki elengi na concert nanani nanani nanana nanani nana nana nazalata petit poussé na retrouver. Donc zo to manya wasa émission na jolie c'est soit qui ngane ne o te zaki film sous on to check jolie c'est qui est mon la gaba sa émission Charlie pense nga déconner ne pas ko ba sambo on a déconner de kenelemba nga déconner nan fali poupat peut-être que faki bazabinemi parce que système yo ça que o afingi yo pozongisi donc ko na mi lobeli ka lo nga itikinga ka so ki zaki ngana ya kité et que jolie c'est ya qui est mon pour Charlie nga sa émission attaquer fali na boduga ngaka assister c'est que ngaka assister c'est que na onyo so Charlie zo ça c'est que zakane pembeni wana c'est que tangu Charlie azolo bake mutu ya bureau sûr après c'est que information ya victime ala exception nzela mwa malamu nzela ngba zo exception so na makambo kala bazaki pa kaki wa kewa na ville wana kota koidro lelo siko na 14h30 na lo bateke na ko se mutoni kambute avant ki nana boduga Virginie Manganga Damon Élysée asala na Congo Web si je me trompe pas comme les Élysée asala na Congo Web na Charlie Prince na jolie c'est neso ki azo benga ndé ti jolie c'est mutu baye bani na ye ngapi na tozami balé mais na tanga kombo na ngate tozami balé to ça l'émission OK pas de problème boya alors on dit qu'on insister bo komi wapi caméraman aza wapi koko ma jolie c'est à côté liboso ba pesi epé place avandi benga à ça l'émission a démarré Fali Poupa pour ne bengel nizango a démarré Fali Poupa je suis à côté liboso je sais wa mususu ya pour na tika kinoka ngama talon kande sala kati fara ngana na boduga ba vaton na kuti bango ba sambasane ko sambasane ya bizam no zano bino bokina bino pa Charlie Prince na kuti le Charlie Prince na boduga yo tini to sana boza makamno mtema na monika ke baya yango bana ba tabuzi o ba to afeta comme ça occasion ko mona deko ba yo ka kaka foka mo ko ba yo sala kino na evite ke makamno zali.
Bonne chose, Nelly est au Cabana Calamité, mais na olinga avant tout Cabana. Nana posa ki mboka na biso moko ya ki bailo kanto ya ki mboka na biso moko ya. Wando babies. Sikolo babo. Ya mo pena na on bese mo ki bailo kanto mo na sentir bena que te chabola bena sikolo. E fiba na zo bisayo local. Na zo bisayo ya mo ndeke utilizar aquí. Wow. Wow. Dala mwana
biso occasion komona te po bayoka kaka foka moko mibale osalaki no nayebi te kende makambo so ezali Mongo